Bandeko babolingo ngai suna zongele bino toza vraiment na butu makasi eza vraiment makasi me mikolo oyo bandoki na bandumba batomboki Bible elobi na biso boko subir boko vivre bakalomoni que monde ya ténèbres et ko combattre bino na ndenge kosakana te bandeko na bandi bomoni ndenge bandumba na bandoki batelemi balingi kobanga nzambe te. Hier c'était Hortense oyo azaki menacé na famille na ye na makambo ya sorcellerie. Lelo nayoki Ani Kabote ndumba oyo ya Sergi Saint-Christophe. Na oui bien ndumba je pèse mes mots. Dossier n'engam trazana. Mais bandeko ekosuka wana te. Boko mona liste ko continuer to koma au moins na ba entre 11 na 20. Ezo yakaka malembe to koma entre 11 na 20. Na banda ko délivrer batu na 2001. Ti lelo ça fait 17 ans. Donc on a délivré plus de 300 mibali na basi. Yana bomoni na ba commentaire bandimi nanga bazotia ba commentaire te parce que baza interdit ya ko pécher et baza interdit ya ko répondre. Mama soki Olga Dombongo soki Olga nani azotia ba commentaire malamu mpona nga aza ko défendre nga. Mama na sengi na yo merci mingi metika oyebi no lokote. Mama na sengi yo merci mingi mama Olga mais tika sonaki na téléphone na obenga yo mais mama tika oza na faire awa na bandoki na bandumba na banzi bato bayokaki version ya Hortense bakamwaki ndenge bango nyonso baali awa nakomi bakomi mosusu ya bato bakoleka soki bakoleka kuna bomona bakoma na bango deja yali awa so base bapesaki biloko na bango kuna na banzi awa bakosamba moke nalobi baza entre 11 na 20. Mama nalingi koloba bino mpona Ani Kabote. Ani Kabote pa ozali yokanga nakanisaki koko obanga nzambe obangi nzambe te. Ani Kabote jour yo opesaka nga rendez-vous naya na ndako na yo po tolalanga na yo tolela esika moko na montaka yo ku nayaka te na kimaka osepela te. Est-ce que place ozali okotya loboko na Bible otlakisa na caméra o contredire ke nga na kosi soko za moto oza dans la vérité eloko nga na lobi zwa maboko na yo tyango na Bible tindela biso yango bongo komona kanda ya nzambe ndenge okwela yo na bana yo obengisanga na ya kolala kuna et j'ai refusé. Oyebi yango bien kindumba no pana ngate nani ser Ani naloba na yo ke kindumba na yo epana ngate. Bon bandeko babolingo bolibisa peut-être bokomona kama ba parole moko déplacer bolimbisa batu bayebi nga te ke nalekaka naloba bakomakambo ya batu bayebi nga na ndenge wana te. Batu bayebi nga te ke nalekaka mpona loba makambo ya batu jamais batu bayebi nga ndenge wana. Mais bandeko tango toza ba chrétien et chrétienne il faut kobangaka nzambe. Même Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Nous obéissons tous à la parole de Dieu. Alors, namina lo banabino ndenga na yeba mama Ani Kabote. Mama Ani Kabote aza ndumba, mama Ani Kabote aza moyibi. Nalobi bino bien moyibi. Boyo kangai. Ser moko aza na Grenoble. Na ebité soki ye passé à lobi makambo mais nazo obligé opesa kombo na ye parce que je suis dans la vérité. C'est wana kombo na Adrienne. Nana ebaki Ani Kabote te. Bande ko nanga ye. Mokosu na fandi mama Adrienne na benga. Abi papa toza na mama moko la Sergi Saint-Christophe azola la te.
azo souffrir na ndenge moko ya kosakana te. Mais nga na yebisi na bi toza na papa na biso moko boye aza pasteur très puissant. Bapasi nyonso yo ozomona soko omoni ye ekosila. Mama ani mais eza neti yo pe na Hortense bolobeli mosala na sana bakati ya nzoto na bino te. Bolobeli te soki bobika te. Comment bokosimba Bible boza metia mabe. Comment bokosimba Bible boza metia mabe. Mosala na sana banzoto na bino bolobi yango te. Soki bobikaka te bolobi yango te. Mama ani nga na kuta yo lelaka mikolo nyonso nazozonga. Mama Adrienne ayebisinga papa kuta na ye naki na shwa mosusu te. Nalingi kokuta na ye te nazeli 2 mois leki babenga susu nayebi baotika namo na ye quand même. Ntango nabengi mama ani nazwi ye te natiki message. Mbala moko mama ani arapele nga abi papa ngai ngabi yo nalionga anika bote ngabi yo mto abi ya ngai bon nakoya kuna da 48 heures lobi yo kuna ni nakoya te papa yaka lilo so ntenga nakufa ngabi te nakoya me kanga motema. Ereko kibandeko na kepa ya mama Ani Kabote na Sergi Saint-Christophe. Na komi kuna tanga foni porte atali ngabi oh ngaba bisa ngai koza papa mobimba papa moko mokolo ngabi mais oui zanga parce qu'à cette époque j'avais entre 47 ans et 48 ans. Nabi oui tato balobaki na yo ezanga oh menga na moni ko ani pe bibalo biso zoka ngabi na mama ko so na to prier to koti na ndako to prier. Naibise bon mama likambo nini eza na yo bandeko bolimbisaka na bibi bolimbisaka abi papa nasomba ndako na Kinshasa bandoki balingi balianga batika na ndako wana c'est ça. Bon deuxième cas ezali papa chaque 17h nakende na mbeto po tokutana na mari de nuit soki kaka lero nekoki nakutana na mari de nuit tobandi kosala. Mama ni oyo nga naza koloba soki nazokosa na kombo na Yesu nga za musala na Nzambe simba Bible chaboye tindela ngango na video bilekisa yango. Mama ani lui papa soki 17h betika kana kina mbeto ngabi ma sœur OK na déjà na mbeto yo moko abi bien sûr papa na kina ngambo déjà na mbeto. D'accord. 3 et ça li combien d'années oh papa ça li plus de 10 ans. Na bino 10 ans obi oui. Osambela kwa ma sœur. Ona sambela pa mindele. Osambela pa mindele ya. Ikamote. Alors problème ya misatu za nini? Te papa problème ya misatu na betaki mundele na musala pona sala rasu na Auchan ou bi Carrefour. Na betaki mundele tellement naza trop agressive balongoli ya musala. Balongoli musala ya. Esili. Na bon ma sœur merci na poser question mo. Tant on a yo na moi déjà que Kenya na plus de 30 mibali. O tchaki tembete tant on va inongo. Na bi avant obota bano yo Kenya déjà na plus de 30 mibali. O Kenya nda kwa nganga. Alobi nanga oui na Kenya banda kwa banganga. Na bi ma sœur mendenge nini yo zo kanga bandoki alors que yo Kenya na ndako ya banganga o Kenya na mibali belé. Est-ce que y a ba conséquences na yango? Totangi Bible. Na ibo ma sœur koma boye na koya lobby tout ça la confession moko ya urgent. Ay bol kamote atiro koma biloko na yo na ti lobby na ye. Lobby na ye parmi mibali ya kenda na bango abotani mwana moko aziki na misala mabe. Bandeko eza mawa. Na lobby na bino kiza mawa. Alors, tant on a eu to sali confession, makambo sili, repentance sili. Alobi nanga nabi mama, nazo mona ondire obombe loko moko boyo zolo bate. Est-ce que ozana loko moko boyete? Habité papa, nazana papier moko enveloppe mona kati ya sanduku, ya leki nanga na bengi saka alinganga suste. Donc sona kanisa onka ba mbala mona yiniye. Nabi nezulanga mo, azulinga ngo to déchirant. Ngabi osenge pardon. To silisi na kei. Abengi leki na yo na Marseille asenge pardon.
ayebisi leki na yeboy abi nani ndeko nazui pasteur moko asa sukisa premier jour tango aye a prier na la bien ye mutalobi na ngai to se réconcilier nga na yo po tozala bien parce que ennemi za mabe e blokaka ba makambo abenga lui papa ya leki na nga na Marseille asepeli moi été to komi bien nga bien d'accord lobi na mona ye na ma sœur yo oyibaka te ah sœur nani soki ani ezabawa sœur ani abiminga na sima toko kuta soki deux tonneaux eza plein na ba sac poubelle na tuni ma sœur biloko yo yibaka yango yo bien ah mais ma sœur sac poubelle eza combien leki nanga ozo bebisa ozo komi chanzo to na pasi sac poubelle eza combien yo moi siki toko boza mo yibi pona nini toko boaka yango toko tra chambre tala biloko yibaka soki na Auchan soki na Carrefour soki pape ah ma sœur mais pourquoi oza mo yibi sœur wana yoki ba alobi soki ke libala lezo kufa soki nini mais mama aninga na kuta oza mobali mama ani obota mobali moko mama ani yo na vie na yo tika ovana mobali osali 5 ans bande koza pasi mama ani aza mwasi oyo mobali aye ake na ye a récupérer mama ani atikala obima ake na basi oyo bibali oyo basi babala bazana basi na bango na bandako mais mama ani ngaza na dossier note mama ani na koyebisa bato pourquoi oza na kanda na ngai mama ani mokomoso obenga na désert nabi na yo mama ani na koya te lamusa mwana mobali olamisa mwana mobali na bifukama nga nazoloba mwana mobali atie loboko mwana mobali azoloba papa esili na mama esili sikoyo tosali prière ya makambo nyonso esili tobimi sikoyo nga na mama ani na station essence mama ani asimba bambongo ebele ezaki entre 500 ou bien 300 na yebi te soki ezalaki euro ou bien ezalaki bambongo ya franc parce ezalaki na 2000 makambo eza na 2000 entre 2005 na 2006 alors mama ani apesi na soki 500 ou bien 300 na sombi essence ya 30 euros nazwi mbongo ya mama ani nazongisili ye mokili ya mabe na mi mama ni moi je travaille mbongo nazwaka oyo bapesi eleki moke alors yo ozopesa nga yango eza neti nazopeshe nazomona mpasi na yo te nasala yango mbala ebele mama ni azwi mbongo wana azwi nabi mama ni nakozonga jeudi nakosala lo prière de clôture mama ni aza bandumba oyo soki ozosolola ye azobimisaka lolemo azotambusaka lolemo mais o mosende ninga osala mosala ye azobimisaka nga lolemo atambusaka lolemo na ye soki oyebi ye oyo nazoloba bato ya serge oyebi ye soki nakosi bokutanaka na ye bomonaka ndenge azali ere nyonso kobimisaka nga lolemo bimisaka bime mama ni nga aza mosali na nzambe mama ni naza mosali na nzambe alors toyokani na ya kosala prière de clôture ntango na ye mpona asala prière de clôture avant na ya nalali nzambe azolakisa nga tozobunda na mama ani nakangi ye nakwesi na se bongo ye akangi nga ntango nalamuki nalobi na madame okoakompagne nga lelo quelque part madame alobi na nga yo yebisaki nga te me nakokompagne yo ndenge nini nga bi te mama okokompagne nga ntango nazoloba madame mama bana na nga te une autre madame tozovanda ndako moko ifali na bala ye toke biso na mama ntango mama ani afongoli kaka amoni biso mama ani achange asiliki asombi ye bavere alambaki biloko tole nga melaka 20 te bameli na madame siko madame na nga remarke ke azotala ye miso mabe azotala ye miso mabe tobimi ntango tobi tokuti na voiture madame abandi koloba abi non yo oza likambo na mama alinga biteli mama likambo eza te abi omemi nga awa mpo na nini nayebisi nga bitala so namemi yo awa mpo nakwesama te naninga kokwesama awa satan aza ya kotelema awa alors yango namemaki yo mpo yo ocouvrir nga likambo yango esalama te
tokei. Mama ni na poko abengenga chance to na madame te. Abi pasteur kamni osalinga. Ngabi na sali lokomote ma sœur. Abi papa obiki. Soki oyaki yo moko. Na nga ozwa clé ya ndako, na nga ko bwaka yango, olinga ozala obligé ko lala awa. Na bine ma sœur na yebike eza yote muto olinga ko sala yango, mais Satan akoti na kati ya nzoto na yo pour kwesa mosali na Nzambe, obebisa molimo santo eza pa na ngai. Mama Ani, soki nga nazo kosa, zwa Bible, timba boye, loba, otokotala. Omona kanda Nzambe ndeko koila yo, soki nga nazo kosa, loba. Alors, na yebisi Mama Ani, Mama Ani, kobenga nga suste. Parce que ba pratique wana, na linya mote. Na simba Mama Ani poitrine na ete, na simba ye rien, na simba ye kaka tango to sa ko bondela. Boyo nga bandeko na ngai. Basi nyonso bako leka, même so ba 60. Mutu moko akoloba na bino teke nga na simba poitrine na ye. Mutu moko mwasi moko akoloba na bino teke nga na embrassa ye. J'avais 47 à 48 ans. Mwasi moko akoloba na bino lokwa ndeko na zate. Parce que musala nga na saba na ordre. Sikoyo mwasi oyo atindaki oyo Grenoble, oyo atindaki nga atindaki Ani epa na nga. Na zwi na mwasi na nga toke vacances epa na bango na Grenoble. Tant que kuna mama Adrienne ba ki gentil na mobile na ye vraiment ba yebi biso na ndenge malamu. Mukoso to lali Ani abenga ngana pekisa ina yoka kate abenga. Atuni ndenge ni. Ngabite ça va. Abi boso uti kuna uzonyo ya pa na ngabi wina ko ya kubanga tena ko ya. Sikoyo madame to yaki mama ya to lala ina biso alamuki abi nani wana bandeko mwena boya susu ezate. Nabite eza Ani. Ani azolo bana yo soto longo abungo okende kuna ngabi abi okino sani ngabi te na yebita mabonde laisse sila Ani azo bengo pourquoi ndeko boyo kwa ngai moi c'est siliki azeli mobali ya mama Adrienne boyo kwa moi c'est nga asiliki alobi na mama na mobali ya mama Adrienne abi papa oyebi ke pasteur azama kango ya moi sina yo abi oh azama kango na dia abi oui alors moi c'est tellement boyebi basi zuwa telume leki ya mani lukola mama wana mutatinda Ani epananga ale madame almonike biso na mama Ani tozo bomba na ye ifala baby sabakam madame on azolo bana azama na France Ani ayebiye Adrienne ayebiye alors ndeko pati kuna vacances makambo baby toza suna kimiate toye kokangama ki ennemi na bato wana a cause ya Ani tolobana suste tilelo nasala tout tolobana mais eza un peu difficile fait de compte bandeko na ngai na zongi tango na zongi na bengi Ani na bi mama Ani na sengi bolibisi pardon ko benga anga le susuté na sali musale pa na yo obiki esili ngaso la sili musale sili esili ko benga nga susuté mama Ani oh mais moi si on peut bala no yete okotika no payer ngabi oh mais mama Ani soki nga mwasi oyo na na bali yete ça te regarde pas etaliote bandeko na ngai mama Ani atianga ba pression yango bozo mona tango bazo leka soki bino bozo bato makanisi bozo sentir que bato oyo bazo kama déception ipa musala na Nzambe siko bazo ko bimisa makambo zanga tina. Est-ce que tango alobi ayebisi bino teke tukenda kuna ngana mwasi nanga? Est-ce que alobi bilongo? Parce que tukenda kuna ngana mwasi nanga aza awa na France. Tukenda ngana mwasi nanga jour la suka jour oyo na montaka eko à part jour mususu ala baina na lala kuna na monta ye deku ndumba ya salite boli bisanga badeko mobali wake okena ye mobali wake na ye mobali wake okena ye mobali wake na ngabu tozala dossier na ye mama Ani avayo bala oyiba bali boni Ani mais pour ni bilo basi boka solité tozala dossier na yo zo bima pour bana bakaba buzoba mais c'est quoi Ani ngana lobano parole déplacée te Ani ngana simba poitrine na ote Ani ngana embrasser ote na sa biloko na sa biloko na te kai nga biloko na Ani na sala ka ote eza ba combat bozo salanga parce que bozo ba bitula obala nani na bala yo Ani na biona na bala yo bitula na bandoki na chef le sataniste oya illettré à Bruxelles ali bino so sangani bo bebsa no lo mokote
alo bande kuna ngai pona anika soki kabote na suki wana alobi akoya kozala témoin problème ezate mais moi si wana tozaka ne kuna aza awa nakoya na ye aloba soki amona mwasi wana te soki kinamona na mwasi wana te mais ndeko ce qui est grave ezala oya liboso ezala ye mutu alobi ndenge na bikisa bango ezali te mama anya azali na balola te mama anya azali te ki moyibe epai ki ndumba epai mari de nuit epai akola ndenge nini ntango azwinga abiki abandi kolinga sikoyo lukwanga na bikisi ye na bala ye po azala sécurisé mais azolilanga ngo clair ngabi non j'avais 47 à 48 ils ont biloko pas 5 ans mais c'est malheureux quand même ya wana lobi na bandimi nanga bo tchaba commentaire te bo lo ba rien parce que bo ko soni te moi si mon côté akoya aloba kenga na simba ye poitrine to na simba ye moto to na embrassa ye akozala te ba lo ba ka ke te ngapere ba nanga boy parce que na zuwa na ndenge bango ebele na linga bango te to komi na oya misato bo moni loko na loba ina bino jango bo moni loko to mona oya misato to ba relation moko moi na bisabina ngoza te bat ba ibi relation to zala ngo eza ifonge na alimia parce que asa benga bango bonia la kisabina loko soza nini soko aleki na ko la kisabina ngo pe na ko yebisa makambo susu mama oyo c'est grave na lobi to zala ba relation moko eza eza mo pembeni mama oyo ayaka pananga azala ko bima makila tous les deux côtés plus de 13 ans. Tant on a sauvé ye, na lobi mobile na opelo kwa zamu misala ko sana so amour te. Yake asana amour. Aya wana bengana ye. Mukomso aye azu biloko na frigo ebele. Mukomso aye so azu biloko muso ebele na mwasi moko. Mwasi na zalia. Aye bisi mwasi na pezwa na frigo nanga. Mwasi na bona ye. Alors, nanda kunanga na zaba verre na chaka ba mbongo ebele. Bandimina ba yebi. Alors, azwa bambongo nanga na kati ba verre wana amona clé. Azwi clé wana akena nango. Bozola nanga ngana uti musala na lali. Nazo sentir que mutu moko alinga na mukongo. Oh. Mais c'est quoi ça ndakuza ukama? Comment utoko lalinga na ndamukongo? Na baluka boy natala ye alalinga sans soutien. Alalinga na mukongo sans soutien. Nabine bova au salon. Atelemi au salon. Azwa bilamba nanga ala na ngona mobile na ye abengi ngabi nazwa bilamba na yo na la ngo na mobile nanga pour la puissance na yo. Et amemanga même sous-vêtement mi balé. Na randa yango inactif à toute utilisation démoniaque. Soko sa lekaki kombo na ye Ana abongo bana kombo Ana mais kombo Ana eza ya yete. Ezamawa. Dans 16 toki na 3 bandeko makambo anika bote na loba mon église. Na loba mon église o bayi bayebi. Na lobi to kenda mama moko Satan a kotelaki na nzoto na ye pour kwesanga aliana kende abomba clé comme ça ngana itola na kati ya mbeto na loba mon église ngana loba mon église o bayi bayebi. Quatrième danseuse mon a bengana ki afrodalé nyonso kindumba pe pai ye pasala ki tout mais na bodre ki pona ye na zule ki mukanda na zule pe musala bande kuna ngai pananga échec ezalaka te et pananga soko ye pananga tozana 97% ya ba réussite échec ezalaka te na banda ko délivrer batu banda 2001 basi na mibali ba oyo baza bandumba na banda na bengana bango tango yoke mama na lobi bango ya loba mais bazoko loba te kenga na kenda na bango na beto jamais biloko na te ngani biloko na sala monte dans ces zones bengana ye ko frauder les nyonso na ko sombila ye banini tout ça na lingi ko kota te na limpe loba komo na ye te peut-être na ko ridiculiser famille na bango mais soki aleki na ko rappeler bino komo na ye yamitano ma sœur mes frères et sœurs moi si moko azana libanda ya Allemagne na boy ko loba mboka ngo mama mwana soko azotalanga ngo so abenga
Aïe papa le l'autre on a talio butumba talio mba. Mais papa ndeni ozana na voix ya bien net va jeune. Amanga binga za mobangi ma sœur. Abi mais on a mona ki wana na YouTube eza yo tinga bezanga. Abi papa il faut yawa. Il faut oya awa. Bref, maman lui papa ta on a lali comprendre ka ki ngana sele 5 ans na mobilité ta on a lali na yo ki voix na yo papa eza grave. Ya on a bengisi yo oya na mboka na biso. Ba ndeko nanga biso ba pasteur to mona ka pasi. Tozana batu ban sata tindela biso basi ya ndenge na ndenge ba ko tante biso pa ko esa biso. Ndeko soki mwasi alobi na yo pasteur a profita ki ye ya boyi akosi yo. Bango mutu aluka biso ba pasteur biso tuluka bango te. Basi wana mutu aluka biso ba pasteur biso tuluka bango te. Parce que pasteur soka lingo luka yo akoyeba déjà point faible no akoyeba ndeni akoloba na po yo ndima e cause la teke na lobi na oya boy na lobi na oya boy na lobi na mais je ne serai pas pasteur on a pasteur ndeni wana. Ndeko mama na senga adresse oya vanda na ba kota ba limanyo wana na pesiye alubi aseme ngabi me ma sérieux el kamino ko semeli abi oh papa bon tala kabino bo sula sema be mama na sala koli atini na ba chemise ba sapatu na photo na kati na zwa sapatu moko na pesa on ami moko za politicien bon mais na kenda te si on a gagné la bia benga nga suste on a gagné la na mona ipete matini la nga photo na tali bonga ah mama kibele kitoko bobala te habité ndeko na lobani mabe ko benga nga suste asilika parce que dali sokuta siliki akoloba na mona ina monte na mona ina monte poza na mboka musu na mona ite. Après ndeko danseuse mususu oya linga ko se suicider. Danseuse wana edaye na ndenge ya kosakana te alinga ko se suicider na edeye ba futi ba mbongo ebele na kaf apesa nga pele kote. Ye pe na loba na rien. Mukusu to fandi awa na prophétesse. Uboyo kini na lobi na prophétesse na bombi le komoko. Asone to tuni yo nani apesi kombo ngabi ah mama menga muto ya kapana ngabriske matin. Mama prophétesse ke no kaleye bondi la pona ina porte. Maman na ba fongole portata la boyba akaisa nga nzoka prophétesse. Ba bondeli aye. To fandi elle s'est sentie ridicule abenga. Ayi pasteur meto so la tenga ngo kenanga. Na mimiye na nini to soli. Ayi mais pasteur wana so nani ngabi kasi prophétesse de ma sœur. Et bon e osani nga o kasi nga pasteur. Il faut ba yakao. O kasi nga na ngo kenanga pesa nga ticket. Na bisi ma sœur. O ya kuna ni. Abi mengana ya pona mabondeli ngai maser zwa tike zwambo kuyaka wate maselo kinga bien kuyaka awate na sina bondela pona makabesila kuyaka te bino bosaba dansero bokena ba wemba bokena bolomide bokena ba demo ya ndinga na ndinge na niko muna wayate akei ndeko totika na prophétesse e komiso mongambo ma professeur bibi ayawa pona lingabi mama abi aye ko so prière. Jour musu to vani skona papa diacre. To ka kuna ko susu ngr. Tu no tala bo ye. Ah, mais mama oye ko sala nini. Nyonso na ka ba tentation pona nini aya ko lala wananga comme ça apanzanga sango. To fani na pese tike nga base soko ye le susu awa to fongola yote. Soko ye susu awa to fongola yote. Dans ces wana akima. Sona beisu ya komo na bango. Oui, mais c'est pas la peine. Mais ceux qui va l'équipe kuna, na ko signaler bino ba komo na bango. Après toza na maman moko évangéliste mais naza suna maman mongala mimi, naza na infirmière moko susu ya hôpital moko boye. Naza susu na maman moko boye na lo ba komo na été. Maman oyo évangéliste ndena mwasi nanga yaka mabe parce que ba ko remarquer que basi bazoli nga kama ebele mais ngai te mutu naza kolinga. Et j'ai dit à ma femme que c'est vrai qu'elle nga mais tout ça la bisone le moko te mais yo moko yebi que moi c'est pas ndima eza moi pasi na bitete te ma sœur na confiance nga bilo na sala ka ngote. Alors mes chers frères et sœurs to kenda na sarcelle moi si moko azaki na zemi ya combat to kenda nga na évangéliste moko na frère mibale. Sœur moko abeni abi o papa soko yete na kokufa oza pona Saint-Ouen nazo bambango parce que okata siko na kemba mutina Saint-Ouen na kuti mama na libanda tango na libanda mama akoti na voiture
toke na cliché pharmacie moko ezalaka wana apesi nga mpona sobele bakisi nake mpona sobele bakisi batuninga ça fait très mal nga na koprenaki te abi nanga ça fait très mal ces règles nabika mamo oui nazwi bakisi nakoti na voiture nabi ma sœur makambo osali yo oye nanga awa parce que olobai nango za grave nzoka nde tia tes règles donc parce que ozala ngoza ba règles oh mais ma sœur biso so bondela kuna na sarcelle pona moto tu me fais déplacer olobika okufa oza na problème ok ma sœur bandeko na ngai na Saint-Ouen mama nakangami na ngai foto mataka na ndako azuko otambola te tomati na ndako tokomi na ndako papa fanda ndenge na bimaka na ndenge osakana te na bimika mbala moko na ke kuna boba o mama wana bakeli na hôpital na koma na hôpital kuna boba mama na zemi sopani mama na lobisa nga suste mama na lobi yo moto na puissance otikina ba évangéliste siko zemi nga ekei mama wana lobisa nga suste na salaka tout mais alobisa nga te peut-être yepa ko benga parce que ekomi so moto moko aki desi asilikaki il faut benga mbala moko pour ba ngapa loba nga boy ngapa loba nga boy bazoloba misala na sali pa na bango te baloba misala na sali pa na bango nyonso bazoyaka mpona koambrouye bino parce que satan ayi mosala na osala nde naza kodélivre bato nazala mama ebele bapapa ebele oyo nazodélivre ti lelo bamosuku tonanga voyage na mboka na bango na bino voyage susu te bandeko na ngai nzambe vraiment apambola bino bo tenir compte na buzoba oyo eza koleka te nayebi ke satan aza ya kotelema calmonie balobela ya biso na bible ke tokovivre yango donc bato neti baanika bote oyoyo alembani nga na mema na madame na nga totie bakala ebele lelo mpenza mama na bimi mpo aloba ah mais eza ka meme mawa mingi bandeko eza mawa mingi na basera ndenge wana bandeko nzambe apambola bino bodefendre ngai te botika nzambe adefendre ngai mama Olga bodefendre ngai te botika nzambe adefendre ngai nyonso wana eza makambo ya buzoba ezanga ntina biloko elekisi na ba 2006 nga na sauve yo okomi koloba makambo ezanga ntina na oyo soki nani soki otan soki otali olobi c'est regrettable alors yana bina bino ke basuki wana te tokokoma ntina ba 20 banoyaka peut-être nga baloleka susu te mais nayebisa bino ke eza distraction bazotia bino na distraction na basi ya bandoki na basi ya bandumba oyo babala te bandumba batomboki na bandoki mpona kocontre le révérend pasteur Jacques Dinabanza pasteur oyo atondi na nguya na ndenge akosaka nango te oyo bandoki bazobanga basataniste mike mike baifonge bango bazobanga mais baloba clairement ngai nakenda na mwasi nini ngai nakenda na mwasi nini babimisaki okenda na mwasi oyo